Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbang TV. Mbote bandeko balandi ya Presqu'île Nkamba lelo tozali bongo vendredi le 24 octobre 2025 wapepai tozali bongo na Nkamba eluselemi ya sika nango tolanda maloba ya papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani oyo azali bongo conseiller ya tata mokonzi wa bule papa Simon Kimbang Kiangani nango tolanda na bilili ya Presqu'île Nkamba. Ya tepele tozwami oliboso ya lobala lonene ya ndako munene ya tata mokonzi ya bule mukolo yeluselemi oyo atali bongo mambi masa 50 jours nde yango wana mukolo ya mibale nyonso na pokwa to nsima ya zanga tokoyaka bongo kolanda mateya mpona ntina kokolisa milimo ya biso nzoka nde lelo mokolo mwa mitano mopesamela mibongo lipinga ya batata mokolo mwango bondeli tosili bongo koyoka lolenge nini mabongisami ete tamba mpona ntina ya mabondeli nde sasa epi biso baso tokobatela bongo limemia pamba te tosili tomoni ete tata mopesi tolia tata molimo santu yongo ya lelo. Vuna vanafulu kono ganikuka pungi kubaman lu sosumuka kindu lukanama ge mukunda kunatin pungi anditu suka tata dangis kulula bok ba tata iba mama kiambote kyoto awe tukolele betompe toletezi o nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu tolandi mate na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge baotikote ya biso bile na biso ya bomoi bapesi biso yango kobatela biso moi mobimba ba programme nyonso pe lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda peko salela tolanda kaka malako oyo tozali kote mapa ya tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbang Kiangani koloba ete tokangama kaka na mabondeli tomipesa mingi na misala abotongili ngomba botosi na makambo nyonso bazali kotinda biso na kati na lingomba botongi Yelusalemi pe kolona pe kobokola po ete tokoka kozwa kinia makambo nyonso wana soki tokokisi yango ndenge batata batikelaki biso na kati na bolingo mibeko pe misala nde tokolonga
lelo ezali vendredi ezali mokolo oyo tata molimo santo apesi biso na ntina na beko na ntina nini pasi ezali na kati na mokili na kati mpe na lingomba nyonso wana tokotalaka yango na maloba ya papa Mfumalongo. Papa adi angenda kuntima na libondeli na ye ya le 6 avril bango nyonso misato papa Kisolokele papa adi alungana mpe papa adi angenda kuntima basanganaki kotala ete mukumba makasi oyo batikilaki bango na kati na lingomba kosilisa mpasi ya mokili mpe lingomba tozala na kinya tozala na kati na bolingo yango batindaki biso na mabondeli nyonso wana yango mpe biso tomipesa po ete tokoka kolonga mboka to mokili ezala na kinya tozala bana na botosi ndenge baza koteya biso butu moi ndenge matei toyoki na nzembo oyo komekama to komekana biso na biso tozali komekana makasi na kati na mokili mobimba komekana ezali to ezali te nakozanga botosi nakozanga bolingo donc ezala mukolo ezala mwana muke jeune komekana makasi yango tozala makasi na mabondeli po ete makambo nyonso ya mabe ekoka kosila ntongo nyonso tokozalaka na ntsintsani batata na bamama mpona bosombi mazuta nsima na ntsintsani nde tokoki kobongama tozongi awa na 10h mpona beko tosilisi botongo lelo nkombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bakala dolo kolanda malakoko ute pa tata mopesi toli ya tata molimo santo tata bamama bandeko balandi toyebisaki bino ete tokoka maloba elokumu ya mokolo mwa lelo oyo elobamaki bongo epai ya papa Fumwa Mbanza na ntina ete tozala bongo bana ya botosi tolanda oyo tata Simon Kimbangu Kiangani alingi totonga Yelusalemi pamba te botongi ya Yelusalemi na kimia ya Yelusalemi nde kopanzana mokili mobimba lelo ezali bongo vendredi oyo ngai na mwana ya tata Simon Kimbangu Kiangani topesa mbela mokumba ya mabondeli pamba te mokili ezali bongo na kimia te lingomba pe ezali na kimia te manso tokoluka yango tokozwa yango na losambo soki bolandaki biso na bokebi na elobeli ezalaki bongo maman Louise Matondo na nsima ya kamera tosungamaki na papa Afonso Landu na coordination ya papa Anel Kanfwani na sonorisation bandeko na biso pe balalaki te ba oyo bapesaki gu mpona kolanda mateya pe maloba ya tata mokonzi abule ezalaki bongo papa Jean Madawa oyo azali bongo DT awa na Presqu'île Nkamba pe na papa Emani na yango botikala malamu. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbangu TV.